Mbote lisusu bandeko balandi atoko mwa binenge tomesana kokuta na biso na bino esengo eza ya ngai ya komona bandimi nyonso tu ya tokomi wapi mbote na bino lisusu ye wana opposa le seul et unique opposant congolais mutu akolobela bakongolais bana betike bato bazobotela bandako bato bafandaka lotilike ezalaka te bato bafandaka bagwagwa ezalaka te bato bafandaka nzela ya malongo eza te bana oyo bakolela nzala mboka oyo tokofanda bakompani baizine eza te peuple congolais que de mal le peuple congolais molobeli na bango yeyo liboso na bino bandeko na ngai lelo naye liboso na bino tosola masolo bayimboka masolo oyo ezofaire souffrir bana Congo tokosola makambo mibale makambo etali banzela makambo etali banzela na makambo etali batamite ya malamu ba honorable to pe ba député ya mboka Congo ba oyo baza toujours branché scotché bakolela bakosepela bakolanda évolution ya peuple maleme ndenge bakotambola ndenge bakokende évolution ya mboka Congo tozalaki lobi weekend na lycée Motema Mpiko tokendaki kuna na honorable Christelle Vwanga bokotala nini elekaki kuna mama Christelle Vwanga molobeli ya bana funa aresi kobengisa ambassadeur Espagne akitisi atala na mwa moke nzamba pesaka ye mayele moke waza na yango ndenge akotambusa vision ndenge akosala po ete bafille mère na bamère bafille donc bamama bilenge bana lobi mpe base prendre na charge makanisi nini ono bakristel va azobimisa mpo na badeko na biso basi mpo baimage ozoleka na bareseau sociaux mingi eza distraction yango ono bakristel vwanga atali ngai natangi kelasi lelo mpe nazali parmi bana basi bamama oyo so bale bacongolaise batelema ngai mpe natelemi mutu nde ekosala boni bandeko na ngai mosusu bakozala mpe lokola ngai te tika ete naforme bamama bakolanda ngai bokolanda lelo bato bayekoli komakie maquillage international okosala mosala ndenge moko na poto na États-Unis bayekusi bango bazoki baprofe mokolo malobi donc balongwe na makambo papa kabela ngai papa sombela nga telefone masa pelenga chombo balongwe bango moko so bakomi na autofinancement akosala mosala na yabi ke nde naosala oyo na fatike $100 nde naosala oyo na fatike $200 mbongo oyo nde kosala ke ngai nafutela ndako na ngai mpe nazala mutu lokola bato nyonso mokolo ya lobi weneza bakanisa ona ba Christelle Vwanga mais avant tokoma kuna il faut tobeta sete na makambo etali régie des eaux banzela ebele ebebi na Kisasa awa en tête nango mutu abebisa banzela eza régie des eaux manque ya suivi ya misala yango wana nalingi na interpellé ndeko Roger Mwaka oza DPK ya ville de Kisasa ya makambo etali régie des eaux nayebi te soko ozali kaka mpo olongwaka potala kaka république des intérimaires awa ezala kaka moto alongwe batie intérimaire nayebi te monsieur Roger Mwaka yango ya DPK ya régie des eaux soko azali to azali te tozala limete 16e iri limete mikolo biso oyo mituka etambolaka bofuta mai tozokata bofuta mai mais limete yango mai ezalaka te mai ya régie des eaux ya limete eza pasi mai ya régie des eaux na Kimbanzeke eza pasi mai ya régie des eaux na Kisenso ezalaka kutu te na Kisenso na komune mai ezalaka te na Kimbanzeke kutu no donc bosana makala kutu kiadi kibeni na bayanda kuna bakilwango kuna baveni nazopesa monsieur Roger Mwaka komba na veni kilwango komba na Mbanza velela komba na Malungani luka mai na régie des eaux ville de Kisasa tant bozo makama 145 territoires bozo Kisasa te pona nini Kisasa botongo te pona nini eza complice que bolingi bana Congo ti parce que Kisasa na ba problème énorme na ba problème énorme nga naza mwana série 7 na botami na makala wana nayebi nzela te nayebi station te nayebi nakoba nini pompe nayebi yango te c'est pour comprendre mais régie des eaux azali responsable ya banzela ebele pepe na Kisasa na kolo zola accepter image 16e iri industriel tant ozokota la police na ngambo mai nyonso ozomona wana mai etoni na atoni si mai régie des eaux manque ya suivi apesa mutu mai asila soki place na sur la bamituka so ba moto mai ya régie des eaux et ko souhaiter chaque jour nzela mai ko kende sate régie des eaux ka ko belelaka tozo kata
tozokata bato ba mai soko futi farti tozokata mais suivi bacho na bino so cause tort ezosala mabulu na Kisasa banzire bezokata likolo na bino batariji deso bosala musani kaka kozwa mbongo bozokota pauvre bozwa na bavelo oti bandundo ye na bakwanga na yo okomokende obosala koyaka bandundo nzela mutuka ekomi kaka Dubai Afrique du Sud nzela mutuka visa obosala nzela oyelaka nzela bandundo oyelaka obosala yango okomi kaka nzela Dubai France États-Unis komi sa vacances mais mbongo oyo oyelaka o oyebi nzela oyelaka 16e miri botala mai ndenge ekomi kalamu mai qui a entretien mai qui a suivi ya bato ya régie des eaux ya na lebi DPK ya ville de Kisasa Moussa na ezali nini DPK ya régie des eaux tala nzela ya limité nzela ezali malamu très bien tala nani siko ko nzela nani ko za responsabilité nzela oyo bakatanga ko ba président 3 ans de Mosali bakatanga kombo ya gouvernement Sama Lokonde 3 ans de Mosali mais yo za censé ya ko landela makambo oyo DG ya régie des eaux DPK directeur provincial ya régie des eaux ya ville de Kisasa awa na 16e tala tu amai na yo ekoleka place nini ndeko botra mwa moke réalisation la reportage auto salaki nga ina trésor solo conçu par ndeko na biso les réalisateurs Amos Lubaki bolanda descente na biso na commune limité ya to ko mwa bito kiti awa na 16e miri commune ya limité total sabino ndenge nini Kisasa yango za kopola to za pe kobeba aveni oyo yebanaka kalezaka makadam ezaka kitoko melelo makadam to yebito maya njil maya kalamu nini ezosala awa na 16e miri boyoka pe réaction ya bandeko bamama batekaka awa toyeba maya yango eza sur base de quoi est-ce que eza terrasse eza mabe canalisation maya compagnie moko ezodimisa awa to ya maya régie des eaux de Toboki bona na boke binyosu moi réaction enquête osala bino awa na commune limité mbote mama mbote oui donc ba mai oyo mama eza ni eza cho ya régie des eaux eza canalisation mai mabeto manjuli ngo botama eza ba terrasse bana bonto bazosokola ba moto na ngambo nde mai ezoya kokita na terrasse koto na se terrasse eza te yango wana ezotonda na balabala bozosala na l'état congolais eza mai yango terrasse eza mai ya régie des eaux to mai bato basokola ba moto eza mai ya régie des eaux régie des eaux esangani na mai oyo bazosokola ba moto mai ya régie des eaux cho etoboki kote nini cho etoboki te ka pompe ezobimaka ndenge wana ozosenga na l'état to beaucoup mais ça comme na limite po mai oyo sila sala nini tozosenga na l'état to groupemese aya kobongisa mai oyo oui bandeko te obeta masolo te baka gouverner c'est prévoir bandeko babengi biso bakolela balebi aveni oyo ebebi makasi mai ekobima soki mbula ebeti moya koleka exalté dans mai ya mbula mai ya régie des eaux mai bato bakosokola na bandaku oyo bakosokola bamoto koleka nde tozozwa baréaction bamabula na mama moko nini ezosalaki mai oyo etonda awa mbote mama oui bonne santé calme otekaka bada mbula boni nasali depuis 20 ans yango est-ce que mai ezalaka boni mai oyo balabala ezalaka bien bato banda koteka kati à partir kaka trace oyo eza kobouge mai oyo bamoto wana na mai ya régie des eaux balukela biso yango nde solution babongisa biso pompi ya régie des eaux babongisa biso moyen ya trace kuna kota bana ya moto kuna babongisa yango mpo mai eyaka eke na boulevard na trace oyo minene awa tozelaka commune nini toa na 16e indiciaire posimi na commune nini na limité merci bandeko bino boyoki te tozala commune ya limité tozosala mwa enquête mke botala ndenge nini avenir ebebi mbote mama mbote papa nangi nde oyeba awa toza na commune nini awa toza na limité tozala commune ya limité na limité yo azosala nini nga natekaka ti naza mama aveve mobali akufa me mikolo oyo banda wana nga na bandawa banda 83 me makambo ya mai oyo ezalaka te mais nini cause ya mai oyo eza nini mai oyo ya régie des eaux sikoyo na bamoto wana basokolaka kuna mai nyonso tu eye kotelema kaka awa esika biso totekaka donc toza mpenza moye te toza malade na régie des eaux na l'état ye moko asala po gouverner se prévoir asala makambo na ye abongisa esika biso tozala malamu mbote mama mbote papa boni santé kimia awa toza na commune nini wana commune ya limité papa commune ya limité mai oyo ezalaka banda kala bokuti yango awa to ekuti bino te mai oyo ezalaki te banda kala
suite à mai oyo eza mpona nini canalisation ya mai eza te terrasse ozomona terrasse ezalaki me terrasse ebukana soki terrasse ezalaki mbe mai oyo ezosala nini ezotyola mais lokwa terrasse ebeba makambo so te ebeba mai ya pompe na ndenge garçon azosokola bamoto mai nyonso toza kotelemela awa na la police afutaka mai nayebi papa ye eza l'état afuta mai bazomona te bazomona te bayaka ala bamonaka te ntango bazomona bazosala eloko moko te mai ezotelema ta konzo tokomi kotekela eza kitoko te mabe makasi. Ok, merci bandeko balandi ya tokomu wapi bozoka bama bazopesa bazoloba makambo awa mai oyo ezotonda defo bandeko ya régie des eaux bandeko na biso pe ya régie des eaux ifo osunga biso bomondi okotokana tozotokana sa moya tozosala kete ba mai oyo ezotonda mpona nini canalisation eza malamu te nini ezosalaka mai oyo etonda awa boyoka réaction ya mutu moko bino mpe bakonzi bokolanda biso gouverner se prévoir yango na kiti awa na samo aketi moke na 16e ri limité industriel to yawa to tuna ba mama nini ezoleka au juste mai oyo ezotonda mpe mpona nini ndeko mbote boni santé bienvenue to yeba mai oyo babe ezotonda mpona bino bato ba moto to to ari deso mai oyo eza mpona biso ba moto te moto yango etambusaka mai te mai oyo eza mpona bato régie des eaux mutu batie mai oyo mai oyo eza mpona biso te mai oyo bato régie des gens basalini baso bayaka kosopaka mai to tyo toboki oyo eza batyo na bango te toboki batyo na bango ya batyo na bango eza moto ekumbaka mai te yo siko message ezopesa ba déjà régie des eaux olanda osiko venenga eza boye abongisa biso nzela oyo ezaka boye te mai boye bien te na bulu esali boye bien te na salongo mai eyaka te papa mai eyaka na salongo te ezosopana pa boye ezosopana chongo lere ya chongo mai eza kokota mobutu azalaki wana mais depuis wana sikoyo bato ya régie des eaux bayeba kokomisa mai na ndako te bato ya kofuta bafacture eza biso kofuta courant eza biso courant mai ezalaka te okoki kokendela salongo wana omati na balabala oyo babongisaki Tshisekedi abongisi moke mwasi na ye abongisi moke mais lere babongisi bakati mai na courant mpo eya problème. Ok, merci papa. Donc bandeko balandi zomata toso baka gouverner se prévoir mpona nini tolingi tobundaki mpona mboka oyo changement ekota ya solo mais changement il faut kotela bakushi nyonso tomoni awa na 16e ri mai ekoleka nde totala yo mpe mokambi ya régie des eaux directeur provincial grand frère propre na ye na dossier na yo bazotanga yo batyo na ndenge ezala kotoboka na couloir oyo mpo ekomaka mai ya njili 16e ri donc mai oyo eza mingi ya mbula te mais eza mingi mai oyo batyo ya régie des eaux ezala kotoboka awa na antenne 16e ri tozwa réaction ba mama mosusu mbote mama mbote papa oui boni santé santé eza malamu bongo totoyeba cause ya mai oyo eza mpona nini mai tozoyeba te sezemo ezalaki bien tozoteka bien mais ekomi kaka mai na mai tozoyeba kote mai ezowuta te oui ezalaki bien bando koteka bien soki ekomi mai na mai nini ezokose mai oyo vraiment nazomona ezokoze mai botala na ngambu peut-être pompi oyo eza awa ekoki kozala etoboki oyo eza kotala polise awa ok mais ozosaka na bakonzi nini parce que mai ezalaki te mai ekomi bandeko ya régie des eaux gouverner se pouvoir bakonzi bakolanda biso sikoyo papa moko auti koleka bina salongo mai ezalaka te na kiseso mai eza te mais awa mai ya régie des eaux esopana naseka bakonzi babongisele biso kaka 16e ebonga kaka. Ok, merci tozo continuer toujours réaction na biso mo enquête moke toyo kosala awa na 16e ri mbote mama mbote papa oui boni santé bien tomoni bino awa bolobi ke mai oyo ezalaka te ewuti wapi mai oyo papa bato régie des eaux balingi kobongisa pompe na bango batia awa te terrasse ezalaki awa terrasse ekangami do mai kuna liboso kote ya mai ya pompe ezosopa na bato baosokola bamoto kuna balingi kozwa solution ya mai na bango te mai ezosopa na awa do ntango esopana ekiteli biso koto ekangi na terrasse do terrasse ezalaki wana terrasse liso eza te parce que mai ya pompe kuna ezoleka na ebele bato baotoka mai ya kosokola bamoto bamai wana nyonso ezokitela biso koto tozala na difficulté pe ya koteka terrasse ekufika likolo ya bamai na bango tala ndenge tozoteka bamai liboso basalite bo eza propre te babongisa mai na bango kuna ezoempeshe biso makasi moyen bato baleka te moyen baclient baleka eza te tolembi awa toza na commune nini toza na limete 16e ri industriel industriel pompe yango eza ya leta to ya motu
bon pompe wana eza ya leta te eza ya moto atia mpona organise mpona alue bato basokolelaka ye bamoto na ye me alingi kozwa suivi ya pompe na ye te azonyokola biso makasi tana nde toteka terase ezalaki me terase ekangami bato bakoma oleka na mpasi moyema eleka eza te parceke terase eza ya kokangama. Ok, merci. Donc bandeko balandi ezo la pasi mingi bandeko ya régie des eaux merci beaucoup kolanda ngai nayaka na bureau na bino tokosola masolo ya mboka Congo mais awa bamama ya salongo bazolela mai ya kimbate bakolela mai ya kisese bakolela mai awa mai kotanga mai ezoleka kaka boye à l'occasion eloko moko te bandeko na ngai donc gouverner c'est prévoir omoni ki bokonzi tolukaka na mokili oyo ezalaka bien babenga excellence babenga mokonzi salade yango mai kosopana tolakisa bie toujours awa na 16e mairie tobenga yango entrée plaza dans 16e mairie industrielle wana tozo comprendre te nzela ekomi mai population ebeleli biso comme toza ba opposant les seuls opposants etikala ba congolais nyonso to etika ezanga moko parce que ba opposé à Congo ba le ba ba congolais te ndela kitiawa na la sabino souffrance nini ba imboka Congo yango pe compagnie za ressources te ba maman na biso bazoteka na ba etanini trésor zolo ko pousse la mamuke mbote mamwani mbote papa na ngai papa awa tosala ni wapi toza na 16e mairie na mboko tosu tolembi makasi papa président azopesa mbongo ya bato oyo basala mosala basosala mosala te mosala nzela nyonso eza ya kokufa bazolia mbongo makambo ya malonga na bato nyonso ezali kaka corrompre kaka mpo na ye abima kaka eshek mosala nyonso moto asalaka ye moko te azo pouvoir mpo na kosetenira peuple biso toomona pasi mboka ezokufa mai ezokotela bato azopesa mosala mpo na mbongo bazolia kaka mbongo na mai oyo ezouta wapi mai ezouta kaka na balabala mpo na batraje eza te basosala na bango te mai eza kaka mbula seko obete sika moyenne eleka eza te ozoloba nini na baautorité bato bazopasa na kogere Kinshasa mbongo mpo na bazogire Kinshasa balamu te mbongo nyonso président ya mboka azobimisa bazolia kaka président moyenne atala diloba koto ya atona bamama eza te kimuna tozoloba boye yo siko ozala en face na biso so ozala message akoyebisa ye président oyebisa ye nazoloba boye papa Tshisekedi wa mulumba papa yoka bile biso tala peuple na yo a ndenge azomona mafuta komata biloko komata na Thomsono lere nyonso biloko nyonso eza komata yo zobima échec na bato minelo yo muto oza na mboka na yo oza na pouvoir na yo pourquoi ko contrôler makambo so tango ozomona muto wana azosala malamu te lungule na musala Kabila za kolisa bangu buleba te Kabila za soki yo sali mabale chebino réunion lungule bino siko yo zo bomba bato basali des années iloko moko ezekende liboso te sikoyo oso na pouvoir na yo ososala mpo na osala nini papa tozolela maya miso ezokita tozolela ti na motema ezosala biso pasi kofinga na kofinga. Merci yaka mbote mama mbote oui bonne santé santé eza bien mai oyo ebebi ewuti wapi te nzela ebebi mpo na nini nzela ebebi mpo ba nini terase eza te mai ezokotela biso na nzela ya 16e tozoyeba te esika mai oyo ezokuta siko bozosenga na bakonzi basani mpo na bino babongisela biso ya avenir na biso boto banda kosala bien mbote papa nzela oyo ebebi mpo na nini nzela soki ebebi eza bato bamoto bato babebisi yango likolo ya 1000 francs ya pamba robine basombaka te ngai oyo nazoloba oyoyo nakenda na coin nasenga mbongo komanda moko azalaki na pesi mbongo na sombi mais chaque fois pompe wana ezobeba basala effort basunga biso 16e mairie ezalaka boye te biso ngai nabeta 15 ans na 16e mairie tomona boye te babulo te bata moto koya baye premièrement pala yango mpo ebonga yango wana mpo ebonga eza nanu bata moto basomba robine ya bien toba mosala na bango te eza mosala bato baodébrie baluka basomba robine ya bien batia wana baza na serveur ya mosala na bango mpo nzela ebonga ozomona eloko toza nango boya toza nango yango wana baya bandeko na biso bamona mabe te peut-être bakomona nga na bilili o te toza na posa bango mpe baluka mo de biso tozoluka 16e mairie mwa tokopere bien eza te bato bango kokima oui bandeko ezalaki mwa moke enquête okosalela bino awa na 16e mairie bomoni ndenge ezali nakobaluka bomoni ndenge mai ekomi mpena awa ekomi kalamu bandeko mosusu balobi o régie des eaux
Oui, bah tu as régi des hommes à Rotoboka, tout le monde, besoin de la image. Bande de vous savez, terrasse, oui, ah, ouais, bah terrasse, c'est un gambo moko. Bah terrasse, c'est un n'ingolo banita. Alors, bazo senga, mais c'est beaucoup, mais c'est. Oh, ils appellent Moussala qui dit Bopé, ça, Moussala, il y a gouvernement central. Yo moko na capacité avec beaucoup, mais c'est. Au cours de la Moussala Oyo, pour être maillot, et si la awa. Au cours de la Moussala, bon, on a qui dit Bopé, qui dit Bopé, Moussala en haut. Oh, Moussala beaucoup, mais c'est. Ça, cartonnage manuel. Par contre, c'est la Moussala Oyo, et si les Bopé, sous. Bino pe bande kwa régie des eaux vide ki sasa John Abino ba beto bokiawa bana mula nini boko sala pour l'état congolais gouverner ses pouvoirs de la mula na mula bande ko ngai na zo se micro e pa ande ko muso na plateau ko na te ko so na même langage na de kolobini bande ko balandi bomoni ya bolandi limité kabwani 16e mega kawana e kabwani dans mo kasa ngambo zate mai partout na mitu ko leka malembe donc ça mai ya régie des eaux. Mais la limite, on a un maï bimaraté. Maï kosopana. Bana qui sert ce bateau de la maï régie des eaux. Dis-moi car. Bana makala, bateau de la maï régie des eaux, bah mon auto n'a mis sous terre. Qui m'battait pour le bâtir. Maï a la limite de sopana. DPK régie des eaux. Moussa de Zainini. Gouverner, c'est prévoir. Tant que ça, bah makala, bateau ça va fatiguer. Oh, n'a quoi envier poste de l'autre côté. N'a quoi la qui ça. N'est que ça, Moussa m'a bépolo bio amélioré. Il n'y a pas personne qui va diplôme, il va mettre un diplôme de mérite, il va payer le Koutawana, il va payer sur le Chango. 16e mérite. Pourquoi quand on a maillot, pourquoi on suspend la pompe pour un boss l'année? Moto là, tiens, on a pas sur la barre, moto là, mais tout cas, à foutre un bon comme la régie des eaux. Vous avez bien? Pompe pour un an, et foutre un bon comme la régie des eaux. Pour il faut mailler sur pas bon chaque jour. Attends, qui sert sur le gimbati et mailler zaki. Donc, on va vouloir y aller. Parce que pour cela, il y a le rôle, non? Mouta Félix. Dans ça, il y a besoin de poste na bunda, dans ça, il soda. Na lombang, mais dans ça, il y a besoin d'un côté. Busso de Zawa, pour servir le peuple congolais, il y a amico. Il y a les seuls opposants congolais uniques. Nous tenons le blabla, la Congo n'est pas au coup fangaï. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le lycée Motema Pico? Et pas, il y a moi, dans ce milieu, le Congo, honorable Christelle Vouanga, Moutou, il y a un trophée comme ambassadrice. Hein? Il y a qui pas vite. Vous devez représenter biso bato koyara na Fumukimbangu na Belgique à Yawa. Alors il faut clôturer la mois de la femme oyo a profité après ça maquilleur professionnel. Bato parce que formation il y a 2 semaines. Ba bimi ba maquilleur. La international professionnel. Ne bazo maquiller tant que vous mona mala muté à votre madame zuma mwandam. Au moins on va créer on va dire des kiku. Et puis on est sur la kiku. Ezaki Adria ya lycée Motema Pico pour na Kasafubu bokalebi dimanche honorable Christelle Vouanga a bengisi azaki accompagné invité de marque ambassadeur Espagne à Kiti amona réalisation ya ba imboka honorable Christelle Vouanga Kitisi de a Kitisi na ambassadeur Espagne à Kiti na lycée Motema Pico a komona ba réalisation honorable Christelle Vouanga makamba lobaka ezalaka yango to yango te. Est-ce que ba mama yango ba fille mère yango bazalite yemoko ambassadeur Espagne akitaki wana elongona onoba Christelle Vouanga bolanda misa yango esalamaki na ndenge nini na suka pe bozo interview ya ambassadeur bozo pe interview onoba Christelle Vouanga bozo pe mo ba interview ya bandeko mususu oyo ba sepeli na initiative oyo onoba Christelle Vouanga alongoli bango na nzela ya kotelemaka. Moi, moi, si on soit convaincu que ça va linguer, ne patron, va linguer, ne vivre bien, te. Il faut tant à classe, ose la former. Ambassadeur pas le même na poto. Classe est divisée. Bah, oh, monsieur, va police, la classe va licencier, va garder, monsieur, va dire, va formation professionnelle, ils ont aidé tout. C'est ça, néanmoins, ils ont évolué. Bah, classe, n'y a pas couche de ce fait ça là. Parce que, il y a des gens qui sont là, bah, tu n'es pas les amis, bah, pour me baler, tu es au tambola, inde, ti. Néhémo, on a Christelle Vouanga le rendez-vous au sommet. Lycée Motema Pico, Amos Lubaki.
awa tolingaki tosala formation wana me makoki ezalaki te grâce na bino tokoki kozwa yango gratuitement donc ebele bakisama likolo na bino. Je tenais aussi à remercier monsieur l'ambassadeur pour votre présence. Merci à madame Tizara pour votre formation. Merci à tout le monde. Comme il m'a appelé Bayaya, je vous aime. Merci. Présenter nos sincères remerciements à l'organisatrice et l'initiatrice de cette ONG que je cite, WIFE. Que je vous prie tous d'applaudir, s'il vous plaît. Nous remercions également à nos encadreurs qui ont aménagé un effort pour disposer leur temps, leur expertise, leur expérience et surtout leur cœur, afin que nous bénéficions de cette connaissance aussi vitale pour notre autonomisation économique. Sur ce, je vous prie encore de les applaudir. Madame la directrice de l'ONG WIFE, vous n'avez pas distribué de biens matériels, de l'argent ou tout autre avantage matériel immédiat. Mais plutôt, vous avez pensé à renforcer en capacité pour notre autonomisation économique et sociale. Nous prions Dieu qu'il envoie des hommes et des femmes de bonne foi qui pourront soutenir cette œuvre. Enfin, d'autres jeunes femmes qui sont du reste très nombreuses à bénéficier autant. À vous, très chers camarades de la formation, que nous venons d'accueillir très précieuse pour notre épanouissement, alors pratiquons-la, s'il vous plaît. Mettons en pratique tout ce que nous avons eu à apprendre durant cette formation pour rendre fière Madame Christelle, pour rendre fière Madame Tizara et pour rendre fière l'ONG WIFE. Que l'Éternel bénisse l'ONG WIFE, que l'Éternel bénisse l'agence Tizara RDC, que l'Éternel bénisse Madame l'honorable Christelle Boanga. Je vous remercie. Au cours de la formation, Madame Tizara nous a montré les parties du village. Comme Madame venait de dire tout à l'heure, nous avons la zone D, c'est cette partie-ci. Montre très bien tout le monde, on va bien voir. Je peux t'aider. Nous avons la zone D. On appelle la zone D parce que ça fait les perles. Nous avons le contour extérieur de l'herbe, le contour intérieur. Le jour, ce que je peux dire, il y en a beaucoup, mais je ne peux pas faire ma Yaya, d'abord, tu as soulevé, je veux bien comprendre ça. Merci beaucoup. On peut couvrir les fermes avec l'anti-cerne. On utilise les concealers à la place du secours. Les concealers doivent être sombres, ça doit être... Non, ça doit être clair par rapport à la peau de la personne qui est maquillée. D'accord, merci beaucoup Yaya. Applaudissez, applaudissez. Applaudissez très fort. Chère Christelle, Madame Tizara, mademoiselle étudiante, je suppose que vous vous demandez qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais ici. Au fond, moi-même, je me fais la même question. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis venu? C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi j'ai été invité par l'honorable Wang. Mais je peux vous dire une chose, si elle m'invite, et je peux, j'accepte immédiatement. Parce que je pense qu'elle fait un grand travail. Et je pense que c'est la sorte de politiciens qu'on a besoin dans ce pays. Et que je pense qu'il y a... C'est pas facile de trouver beaucoup de personnes comme elle dans la politique. Je suis ici depuis une année et demie, je connais déjà beaucoup de gens qui sont formidables sans doute, mais elle a vraiment quelque chose de spécial. C'est pour ça que pour moi c'est un grand plaisir d'être ici et même apprendre quelque chose de maquillage, sinon d'hommes, de femmes. En tout cas, je vais vous dire une chose.
cette histoire que vous avez racontée de la peau sèche, de la peau qui n'est pas sèche, moi c'est tout à fait le contraire. J'ai une peau sèche qui est horrible. Alors pour moi, le climat de Kinshasa, c'est fantastique. Parce que je n'ai pas besoin de tous les crèmes je ne sais pas quoi, que je dois utiliser à mon pays, qui est un pays très très sèche. Vous êtes un pays qui au fond est béni, parce que vous avez un climat formidable, il fait chaud, il pleut beaucoup, vous avez un réseau de fleuves et rivières que c'est pas facile de trouver dans le monde. Écoutez, je ne suis pas jeune comme vous, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup connu. Je peux vous dire que vous avez des conditions géographiques absolument exceptionnelles qui vous ouvrent des portes pour le futur impressionnantes. Par exemple, nous voyons aujourd'hui, à cause malheureusement de l'invasion d'un pays européen, l'Ukraine, par un autre pays, la Russie, on voit une guerre horrible où des milliers de civils sont en train de mourir. Malheureusement, cette guerre a aussi des conséquences économiques pour nous tous, et même pour vous. Parce que les prix de blé qui doit être importé pour faire du pain a augmenté beaucoup, comme les prix du gasoil et des produits nécessaires pour les voitures. Et on voit déjà ça à la pompe, ici, comme on le voit en Espagne, comme on le voit un peu partout dans le monde. Et pourtant, vous avez des qualités et des possibilités pour produire, par exemple, des produits agricoles pour l'exportation, que ce n'est pas facile de trouver dans le reste du monde. Et et avec ça, je vais finir, parce que pour moi, la conséquence de tout ça, la réflexion finale, est en relation avec vous. Vous avez eu de la chance de recevoir une formation professionnelle. Au fond, l'éducation, c'est la base du développement et de la richesse d'un pays. Je peux vous donner un exemple. Un pays pauvre, du point de vue des richesses naturelles, c'est le Japon. Et pourtant, nous savons que le Japon est un pays qui est un des plus riches du monde, avec une qualité de vie absolument incroyable. Et c'est parce que eux, les Japonais, pensent que l'éducation des enfants, d'hommes et de filles, est absolument fondamentale, et ça les a permis d'avoir un développement technologique et économique que nous n'avons pas en Espagne en tout cas. Donc cette idée de formation de l'honorable Mwanga me paraît essentielle pour le développement de nous tous. Et si je me permets de vous donner un conseil, parce que enfin, j'ai déjà un certain âge, c'est ne pensez pas que vous avez fini votre formation ici. Au fond, ça a commencé. Vous devrez, dans les siècles que vous vivez, où il y a tellement de nouveautés par Internet et partout, renouveler vos connaissances de temps à autre. Peut-être même tous les années. Madame la professeure, je suis sûr qu'elle peut vous expliquer. Parce qu'il y a chaque jour de nouveaux produits qu'on doit connaître à appliquer dans la peau de vos clients. Vous devrez alors de temps à autre faire un autre cours ou apprendre par Internet ou comme vous pouvez, parce que sinon vous resterez à l'arrière avec toutes les nouveautés qui vont venir dans vos marchés et vous ne serez plus concurrents. Il y aura d'autres maquilleuses qui seront mieux que vous. Donc, je trouve que ça va être finalement la base de votre vie professionnelle et évidemment à la fin de votre vie en général. Vous avez maintenant la possibilité d'avoir une belle profession. Une belle profession pour beaucoup de raisons, entre autres parce que vous faites que les gens soient plus belles, plus bons. Je pense que bon, ça c'est bien, ça c'est agréable. Il y a des gens comme moi qui ne sont pas faciles,
mais il y a d'autres qui sont beaucoup plus faciles à maquiller et à faire beau. Mais enfin, chacun comme il peut. En tout cas, je vous insiste, l'éducation est essentielle. Encore une fois, Madame Vwanga a fait une bonne décision, mais c'est à vous de continuer. Ne vous arrêtez pas ici dans votre formation professionnelle. Continuez à apprendre et comme ça, vous deviendrez les meilleures maquilleuses de la ville. Merci. Alors, ensuite, on va inviter Madame la Présidente, l'honorable Christelle, qui va donner son nom. Je fais appel à vous, vous êtes toujours là pour moi. Chère Madame Tizara, merci à vous et félicitations à vous, les belles dames, les belles filles que je vois devant moi. Et c'est la première fois qu'on se rencontre, c'est ça? Non, c'est la deuxième fois. Ok, je suis venue vous dire bonjour quand vous avez commencé. Donc c'est la deuxième fois qu'on se rencontre et la deuxième fois c'est au moment où vous recevez votre brevet. Laissez-moi vous dire que personnellement, je suis très fière de vous. Je suis fière de vous parce que vous avez compris. Vous avez compris que l'avenir est l'avenir des femmes. Vous avez aussi compris qu'une femme doit être autonome financièrement et surtout se former, s'auto-former. Il y a beaucoup de gens aussi qui avaient vu notre annonce sur Facebook ou sur Twitter qui ne sont pas venus. Mais vous avez vu l'annonce et vous vous êtes déplacés. C'est vrai que la formation a été gratuite, mais vous avez payé vos transports. Il y a eu des jours où il y a eu des pluies, des fortes pluies. Vous avez bravé la pluie pour venir apprendre. Et pour ça, applaudissez d'abord pour vous-même. Mes chères sœurs, il n'y a rien de plus magnifique qu'une femme qui est indépendante et surtout indépendante financièrement. Nous sommes dans un pays où nous connaissons le taux de chômage, le taux de sous-emploi, nous le connaissons. Et pour arriver à se frayer un chemin, se trouver à place à pied, il faut faire preuve de courage. Et le courage aujourd'hui, c'est moi, honorable Christelle Vwanga, na Fandi, na Kanisi, na Bite, na contacté Madame Tizara, na émission est-ce que tu peux faire le projet, est-ce que tu peux former, est-ce que tu peux sunga bande côté anzimi, mais l'obi nango ekozala bien soki ba effort nanga na ya Tizara DRC bido bozio moté bokwa ki na mai. Nga na ko sepela vraiment soki bo inviter nga na mona place bozo sa musala na yo kata sango que grâce à formation oyo ozanga ya kolia te ozozanga ya kosombela mate ya kose maquiller yo moko ya kosunga famille na yo grâce à formation oyo okomi référence na communauté et le kobiso tolingi yango wana que bozala basi ya bisenga sengate bozala basi o basakana na bango pour rien te. Nous voulons que vous soyez des jeunes filles et des femmes modèles dans la société et surtout des femmes indépendantes. Et pour ça, de notre côté WIFE, on ne va pas s'arrêter. Ça, c'est la deuxième promotion. Avec l'agence Tizara, on va continuer, on va faire tout ce qu'on pourra faire pour essayer d'aider les jeunes filles. Mais sur la formation, monsieur l'ambassadeur Alobi, formation Madame Tizara a PCO la base. Si yo mokonde na ba internet et puis na musala ozo sala yo mokonde oye parce que comment okomisa mo susu makasi mingi et puis na ba formation mususu yo moko sala de ton côté pour comme vraiment maquilleuse professionnelle chaque samedi Tizara nga moko na zoate susu te liboso madame je suis là maintenant agenda na eza tellement chargé. Et c'est une fierté pour moi et au monde que grâce à tout ça, aza honneur pour la famille et pour la communauté. Et dans l'IPE, ça a le bino. Et ça a vraiment que chaque samedi, il pour maquiller, marier, pour ça, maquillage, dans un concert, dans un ligne, dans un film. Dans ligne vraiment que vous avez la maquilleuse, il y a solo. Mais beaucoup ça a TP, éducation financière. Na mukie ozozwa, ukoki ko s'arranger kaka na ozozwa wana.
Donc il y a kolia ndambu, il y a kobomba et puis il y a kobomba mususu pe poza na ba produit ya bien. Pour so maquiller pe ozo yo mo za na ba bilo no bien, au moins la peine cliente na yo, a opé ça opé prix, a opé so pe mo bien parce que yo mo za pe na bilo no mo kwa bien. Or bilo kwa na isa ka cher pour la kosomba. Donc dans musala ozo sala muke zala na éducation financière, tu dépenses un peu, tu gardes un peu et ça va t'aider aussi demain. Toyo ka sangope to tambola botomoni boutique ya make-up ou bien salon à make-up ou bien numéro à make-up ya munene ya bino. Donc c'est un honneur pour moi. Wife, c'est votre famille. Peut-être les autres aussi si formation, mais bobo sanabi sauté. Place non so bozala boy ba que honorable Christelle Vwanga alinga bino mingi. J'espère que bino pe bolinga mingi et merci beaucoup les filles. Et c'est la famille. N'oubliez pas, si vous avez des préoccupations, des soucis, n'hésitez pas à nous contacter. On sera toujours là. Allez, félicitations encore une fois. Merci. Merci beaucoup. Félicitations, madame. Demoiselle Imengo Naomi. Imengo Naomi. Allez-y. Demoiselle Tibissa bienheureuse. Alicia. Alicia Candela. Nous la Chapelle. Nous la Gérée. Banza Marina. Banza Marina. Kenge Benedito. Acclamation au dessert. Binda Balone. Ndaya Benedito. Ndaya. Félicitations Ndaya. Félicitations. Kango Christelle. Le monde de l'honorable. Guelle et Lorette. Félicitations Guelle. Ouzouki Keren. Félicitations Guelle. Oui, bino boza Paris bandeko oyo ba ko za brevet lelo. Na ye ba bozi brevet ani. Tozi un maquillage professionnel. C'est bosali ça pendant combien de jours? Pendant 3 semaines boy. 3 semaines, c'est pas possible bon. To pese le côté papa, to ye kaka boye. Nga zala nga coiffeuse. Mais na yeba ki maquillage professionnel te. So ina coiffer na bengi mutaya na salon na nga posa la nga maquillage. Mais grâce à maman Christelle, nde siko nga moko bambongo nesu na komu kolia na ngango. Bazo message parce que on a pas misusu bayo soka comme ça moi si il y a zo kanisa musa musa les attaques baya OK on prendre la pour le basa pe mutu baya ko yekola make-up po yango nde mikolo nde mteza na ta yango mtezo sunga biso ba jeune fille poto zo moi combien nga za nga mama mais na moi mkie na ofutila bana nga minerval na maquillage o nga na zui papa mama Christelle Vwanga na ONG wife te ba brevet au simuleza nini ya make-up. Make-up, formation, besoin pendant combien de jours? 3 semaines. Tu veux que l'initiateur, il y a Eloko Ezalinan?
eza grâce ya maman honorable Christelle nde grâce na ye nde lelo tozwi brevet oyo ya make-up. Combien de jours? Ça fait 3 semaines. C'est bon. Non, ni 100 francs à part qu'à matériel na yo moko grâce na ye. Bandeko bazolanda biso ce que bazokanisa ONG wife akosala baje ka bakufanda bandako moi de la femme yango batutu bazongo ba avanti to mona ba image ya télévision yo mipesi polo bipoze la mutu mais c'est donc pesa ba bazana bandako. Donc na bengi bandeko nanga baso bazana bandako baya ko rejoindre biso. En tout cas, ils ont black te à l'okuta, on a Facebook, $30, $50, $100, mais ça c'est gratuit. Grâce à Madame Honorable Christelle de Lelo, Ngamonon en se maquiller. Déjà dans zone là on peut déjà bon donc matériel na yo moko tout c'est gratuit. C'est pour la formation de maquillage professionnel. Et vous en pendant combien de jours? Pendant 10 semaines. Est-ce que c'est bon? Non, c'était gratuit. Initiateur, il y a l'honorable Christelle Bouanga. Il y a moi de la femme, moi. Les moi, il faut savoir temps, il y a maîtriser, il y a pour le poser un peu mutu. On a Christelle Bouanga. Mais ça, nous avons ça au bazar de banda. Moi, je demanderais à toutes les femmes battantes, disons, je demanderais à toutes les femmes battantes de chercher à faire au moins quelque chose qui va leur apporter au moins quelque chose, genre l'argent et tout. Parce que si nous restons à la maison, ça ne tient absolument à rien. Ça ne va rien nous apporter, en tout cas rester à la maison. Le mieux à faire, c'est d'aller faire les formations, même de maquillage, esthétique, coiffure et tout. C'est vraiment important. Parce que nous ne pouvons pas seulement dépendre des hommes, non. Nous pouvons dépendre de nous-mêmes. Juste ça. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment nanga Madame Julie Simonvoul. Madame, tout le monde a prouvé de ma bosse, on va prouver ça. Et ça, il y a formation tout ça qui a maquillage. Aussi, oui, pendant combien de jours? Non, 3 semaines. Vous formation nini? Il y a make-up. Make-up. Vous avez pendant 3 semaines. Est-ce que ça a été offert ou pas bon? Oui, et ça a offert. Initiateur, il y a des canisses sur les alignants. Et ça, honorable Christelle Vouang. Ok, na makaniswa ya Juana, yo au bénéficier formation. Bande ko musu bazana bandako. Ya basi, ba mama, ba fille mère, bazo kanisa makambo za aventure. Mais ça si nous ko pesa ba poste c'est ya so ezoya, ba ko ba ya ba ko appeler ko la yo. Oui, baya ko fanda na ndako eza bien te. Ko kanisa eloko na musika ke eza aventure monte na misu eza la te. Faut poussana, oya nanu omona na misu, soki omoni ke eza aventure ozongi. Mais ce que mon que les aventures, comment rejuger dans musique que les aventures. Donc baya ebele, baya ezaya ofele, ba maman, ba jeune fille, ba fumeur, ba obaza musala au salate, bo profiter na occasion oyo. Madame Christelle a tient à disposition na biso ba fille ya Kinshasa to luka eloko ko sala eloko maboko sozo salate na Kinshasa oyo eza passe. Voilà. Tozo bengi sa sou bango sou baya ebele parce que esuki e pas biso te ezo continuer biso peut tosuki a te tozo mata niveau tozo kende ba master ba nini et donc mamboze belé baya. Merci. Oui, mbote maman. Mbote papa. Yo pas brevet? Ngana zi brevet te. Mwana na ngande azi brevet. Vraiment natana esengo mingi surtout que ça mingi na moi ya ba mama. Nazana esengo mingi po eloko mwana biso Christelle Vouanga zo salela biso tozo sepela makasi tala bana bavandaki na bandako abengi bango a former bango surtout mingi bana biso bakoma ba fille mère bakoma na moi complexe moko moi soni mais eloko mwana biso Christelle moi surtout gaza mwana biso ya Kasavubu eloko azo salela biso za kitoko bana na biso bazwi ba formation bakoki koluka misala. En tout cas, to sepe nango mingi. Et là, quoi, ça vraiment, to betele maboko vraiment c'est arrosé kitoko mingi akoba nango nzamba pesa ye makasi mokako so akoba naki kotala ndenge mwana baki nanga mama yaka to saki formation bazo pesa so ba brevet nazali invité na sepe nango makasi eloko na Monique maman Christelle asali nzamba pambola ye mingi. Merci maman. Oyo ko assister ndeko na yo be yo. Non, na ndi grande sœur nanga. On a des grandes sœurs na yo, ayeba ki musala tele ba apprendre yango ofele. Yo esali ndenge. D'abord, je suis très contente Nathalie grande sœur nanga. Avant la métier ne msuna maboko atonga.
Mais vraiment bien pas au lieu des jambongo, comme on l'a été à Maria en tout cas, ça me fait vraiment beaucoup de plaisir énormément. C'est que je vais seulement dur député honorable là. Nasengue merci bélé. Zambalo là mes mains au-delà va penser à vivre de gloire en gloire, de succès en succès, de bénédiction en bénédiction. Merci. Donc vous besoin de formation ni? Les informations en maquillage, make-up. Je suis venu combien de jours? Je suis venu 3 semaines. C'est 5 millions. C'était gratuit. C'est l'honorable Christelle Vwanga avec son ONG WIFE. Ok, avec son ONG WIFE. Est-ce que tu as bande comme nous sommes dans mois de la femme? On a Christelle Vwanga CP li kozwa likanisi on a bino 2 semaines gratuit. Formation oyo ba miso bazo zula mbongo, ba miso zo futé ba minerval, ba séance. Mais hier on a disposition au félé, ba mama, bana basi bino bilenge. Tango yo zu yango bande comme nous sommes dans bandako. Bazo zwa terre osala ya ko s'aventurer na Facebook na WhatsApp message nous avons repéré ça bango eux édifier bango pe mukolo malobi 3e édition bazala message non peut c'est que à venir il y a lobby c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Donc on doit penser à un Congo de demain. Alors déjà présentement nous les jeunes il faut tout ça, tout travailler, tout la formation belé de madame Christelle Vwanga Mokalobaki. Message non peut ça bango za kakabati bazala connecter. Sur Facebook, moi je vis ça par le biais de ma soeur sur Facebook. Donc sur Facebook, il y aura une 3e saison, Bazalawana, pour bénéficier de cette formation. Personnellement, moi, je n'ai pas eu de depuis Kala, mais seulement le moyen m'est manqué. Parce que ailleurs, ils ont une formation à 3 jours $100. Mais avec ça, tu as eu formation. 3 jours $100. 3 jours $100. Ça 2 semaines au fait. Ça 2 semaines au fait. Alors, je peux dire vraiment merci Makasi, merci Mingina, honorable Christelle Vwanga. Et puis j'appelle nos jeunes. Nos amis jeunes comme nous à la prise de conscience. Parents Bazali les mais lobby il faut bisomo tout ça et puis le Congo de demain repose sur la jeunesse d'aujourd'hui. Donc tout bunda. Bonne année. Naomi Mingo. Maman Naomi vous a aussi brevet? Oui, j'ai eu brevet voilà. Brevet dans Ngoyo. Combien de jours? La formation a pris 2 semaines. 2 semaines. Est-ce que 5 millions bon? Non. La formation a été gratuite. Ok, message nous avons repéré ça bande comme ça dans bandako. Bazo yebele ko pa konstater. Yo za jeune fille. Ne ba fille mère ba landa biso comme message ni ya ko yebisa bango na 3e édition moi bazala bazala ko la bazo prouver le ko. En tout cas, d'abord pour la formation, et c'est nous mutu yo moko pe omi pesa parce que madame a dit formation gratuite, faut yo moko mi pesa. Ngana apprendre ki yango na TV, je regardais la télé. Na moni annonce ndena yaki je me suis dit formation maquillage gratuit je ne pense pas souvent ba annonce ka bongo et quand on parle là-bas c'est le contraire mais na yé ndenge ba senga ki plutôt bandi formation on n'a rien payé en tout cas ba o bazana ndako basala lokola biso baya ba kozala des suites vraiment c'est très bien. Arrêtez invité ici. Moi, je pense que l'éducation est à la base du développement de l'humanité. Ce n'est pas nous, ce n'est pas vous, c'est partout dans le monde. On voit que les pays qui ont un niveau d'éducation le plus haut sont normalement ceux qui sont beaucoup plus développés. Et je pense en même temps que cette cérémonie qu'on a vue aujourd'hui, qui est fondamentalement pour les femmes, qui va les permettre d'avoir une indépendance financière importante. Et c'est la seule solution à beaucoup de problèmes que nous avons dans nos sociétés. Ce n'est pas seulement des problèmes qu'il y a ici, ce sont des problèmes qui sont partout. Et partout, on cherche des solutions. Et une des solutions fondamentales, sans laquelle ce n'est pas possible, quelquefois ce n'est pas la seule, mais en tout cas c'est absolument nécessaire, c'est l'éducation des femmes. Et je trouve que ce séminaire est un pas en avant qu'il faudrait répéter un peu partout, parce que c'est bon d'avoir des docteurs, des architectes, mais c'est essentiel d'avoir de bons professionnels qui ont une bonne formation professionnelle. Nous, en Espagne, à un moment donné, il y a une vingtaine d'années, on s'est trompé. On pensait que seulement il fallait aller à l'université. Non, quelques-uns doivent aller à l'université et beaucoup d'autres peuvent faire d'autres choses qui sont absolument nécessaires et avec lesquelles ils vont avoir une bonne vie. Et je pense que ça, c'est une bonne démonstration. Je dois féliciter l'honorable Vwanga.
elle fait vraiment un très beau et un important travail. Deuxième édition. Sur Ozala la première édition, la deuxième édition de Kato Prometaki et à partir déjà à l'Obito Banda, Tozo Banda déjà troisième édition. Formation à Bisso, formation nous faisons avenue Ikelemba numéro 32, na Kasavubu, Ikelemba 32 Kasavubu, croisement Éthiopie Gambela. Donc so komika wanobi na luka bureau honorable Christelle Vwanga batno so bayebi. Après to communiquer avec belé na page Facebook na Bisso Christelle Vwanga officiel, na Twitter Christelle Vwanga. Donc to tchaka bablo nyonso. Donc si to banda recrutement, ba numéro ya téléphone nyonso to tiaka. Donc ba ko ya na sur bon ba moni témoignage. Donc nga esengo nango eza que bana basi bazala indépendante financièrement, bazanga ya mukiete et kolakisa baninga nanga, ba sœur nanga, ba petite sœur nanga musala grâce peut-être eza eloko ya motuya na koko ya lelo na kaboli ba 1000 francs lobi na kaboli ba 1500 mais eloko eleki motuya eza kopesa mutu musala nga motongo bazo maquiller lelo na zone dimate parce que na ebi lelo musala maquillage combien ça coûte cher. Et ceux qui attendent les fils que par semaine, à moi marié, mon corps est maquillé, elle peut bien vivre. Et gloire à Dieu. Donc, nous avons saison et panzambe et totikate. To continuer son zamba parce que ce espace à mon nene, to bandozoa plus. Mais pour le moment, to zoaka par session, to zoaka maximum 100 filles. Ça va coquille, vous clôturez. To clôturer. Un message à repérer la bande de monsieur Abassi. Na ba maman, ba na ba bande ba rolanda biso siko. Parce que ça, c'est vrai, sans examen qui est, mais c'est important, que bateau, c'est important. Donc, on a besoin de session maquillage. Maquillage, on a signalé, c'est un maquillage professionnel. Et ça maquillage au fanzi nanda ku yomo se maquillé. Et ça maquillage au ya musala, ya ko maquiller ba marié, ya ko maquiller ba OK les fêtes. Donc il y a mongo que musala ba futio. Et pour la muto peut-être à linga musala wana ou bien peut-être à banda mais ça pour ça comme professionnel. Aya on s'inscrire na Ikelemba numéro 32 et on a souhaité vraiment bonne chance dans la carrière professionnelle. Il y a des étudiantes sur la deuxième promotion. Nous avons accompagné bango, briller, comme ma maquilleuse professionnelle Yamakasi. Merci. Papa, comme on a mis la Grégoire. Oui, baka honorable Christelle Vwanga ndengeni. Ngai nazo sala wa honorable azali na deuxième année secondaire. Donc la tinenga c'est donc l'équipe na maboko na biso donc itozaki na ye donc moi na mouvement qui vraiment respect. Brillante donc vraiment ndenge azaka donc na yeba ka échanger te donc azaka nanga vraiment na cœur ozoma même au polo na yo il y a élection il y a campagne 2008 il y a 2018 pardon mama pe mta kotikela ngango ba polo na ba batch na lobi na yo aza muto yo nga nzambe na kwazo kanga ya ko flatter te na salele campagne à 3 jours avant l'élection na secteur na makala abimaki deuxième après Molière partout na vana na base na ngana ba nganda nyos na vana na funa ayebi o aza nga donc ba respecter que honorable aza national mais à mwana nga donc aza pina nga donc si on a bengi pour mezalia na kona bengi ayambaka nga donc aza nga donc nyos na benga ka pina donc ayambaka nga to solaka na ye partout to kutana ba fête banindo aza nga ya ko samba te de nga. Merci bandeko balandi yatoko mwapi eloko malamu yumelaka ti nasi bozaki ako sepela boti kolanda bongo réalisation ya député national ya Funa molobeli na bango sikoyo ye wana honorable Christelle Vwanga azali madame o azala fierté et ba maman même la carte assemblée nationale boti la parcours na ye tanga ko déplacer azo tamba tout na drapeau RDC ya kote na zolo ba ke ezana bateau il faut soutenir. Bateau un jour, il faut comme ministre. Bateau un jour, il faut pas représenter Congo. Donc, il y a un rendez-vous au sommet. Madame, elle a mérité ou elle a mérité?
alobi oyo ezali deuxième édition. Troisième édition bandeko nyonso tu balingi bakota bokenda veni Kelemba ndenge moka lobi wana bokenda veni Kelemba bokende kosenregistre parce que troisième édition bazaka na besoin ya batu 100 nde bazaka na besoin na bango batu 100. Donc yango ndeko nango kolandanga so po lingo koma mama na esthéticienne ya munene ya mboka Congo kende déjà na Kelemba na kopesa numéro te na adresse te kende na Kelemba so komi na rond-point Gambela wana olebozo ko adresse na rond-point Kelemba bureau ya honorable Christelle Vwanga so komi na rond-point Gambela na kopesa numéro te bazaka besoin de 100 personnes. Troisième édition ndeko na ngai ya mwasi leki na ngai mama na ngai kolanda ngai omoni ba mama baleki ba jeune fille baleki ba fille pe bazana 4 baleki donc yo kolanda ngai na lombango kana ne émission zo sila kende na rond-point Gambela kota Ikelemba quelque part on a bureau on a Christelle Vwanga kende déjà batia comme na mutali boso parce que ngana za contre bana baso basenga rasinga papa mananzila na sabe contre bana baso bakanisa ke so zimo bali nde vimo mangwana lola ngwana non sala musala na yokola musala un jour pour comme lokola on a Christelle Vwanga to suki après mon kolma leo tika ite kimia kolonzambe na ba nyos ba kwera na fumu kimbangu boza la malamu tukote mukoma lobi